Ai, lisolo ya zemi ya Karine Mokonzi ezo continue. Sorti ya zemi ya Karine Mokonzi ezo continue. Pa na ngai kaka te, na internet pe na mokili. Bokomprendre makambo na lobi, bozala calme, tozosolola ngo na malembe, na koloba ngo na calme nyonso, na mongongo ya se, po te boyoka ngai bien. Awa ezali départ nanga Vienne, nazokende sikoyo bisika mosusu. Na yoka lisolo ya nani? Me ya la baronne. Na internet, non, na misu boy. Lisolo ya mokumba ya Karine Mokonzi, kobima ya Karine Mokonzi, ezo continue kolobama. Naba oyo bozomona, bazo pikle pona kosala émission, bazo lobango ekomeli bango na munoko air nyonso. En dehors ya caméra, to na téléphone, to na WhatsApp. Mokili oyo eza penza elengi. Napesa mbote. Bon, nakopesa susu mbote oya teste o nazo meka kokotsa 3 kombo. Aïe aïe aïe. Bon. Mbote yango kute bandaki ndenge nini. Bon. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote Karine Mokonzi la baronne. Mbote eka pera ba petit et Kodamboka Willy Musheni. Nazo continue. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Wana testa mbote. Pona okotsa 3 kombo. Bozomo nango za facile. Menga nazomo nango difficile na go prononcer. Posi na mesana. Bozo comprendre non? Eza difficile, ya difficulté. Pona zoloba deja. Pourtant mosu bogoloba. Papa Robo, ozomo nango difficile. Neti Ukraine akota na soki na l'automne, soki no ton. Soki pe na hiver. Non, na omo nango bongo te. Nazomo nango facile. Neti Suède, Finlande, Norvège, ekota na automne, ou bien hiver, ou bien été. Hey. Kaka nde modèle ako prononcer yango. Po simba, nga moko na sentir que eke bien. C'est ça le problème. Ta mosupe modèle ya robenge la komba la baronne fona changer. Ta mosusu eka pera ba petit fona changer. Bomoni ta mosusu ya Kodamboka Willy Musheni fona changer. Donc o ezaka ba test. Mais bon, to continuer elokoyo likambu nouvelle ya kitoko pona biso. Surtout nga papa Robo naza d'accord. Ba continuer kolobela. Na mabe to na malamu ba continuer. Mais loko bien, ba te bele azorobela ngaka na bien. Ça c'est très bien. Bandeko, boyebi ke la baronne batube yoka na expliquer bino. Bomoni na ba chroniqueur, ba chroniqueuse. La baronne yé n'internet ba émission salamaka pona ye. Ba miniature ne ba tiaka. Mais siko eloko mosusu bozaka kidiba.
ou bien bozalaka kidiba te bokanisaka bino kaka mbosalaka yango neti yo ndeko ozolanda nga kanisa malamu en dehors ya internet soko otali la baronne osololaka la baronne combien de fois na mokili na semaine to na mokolo kalikile omoni opasaka temps ya koloba mingi la baronne en dehors ya kamera ke bato nyonso donc la baronne nazoloba kaka na bachinois te nazoloba na bandeko mibale wana ya bazozo o baza wana surtout o atengi miso monoko wana we bango bayebi bien bango moko basololaka mpe komba la baronne donc la baronne en dehors internet tokóma kokontinue kosolola la baronne donc yango wana la baronne a préparé buzz te makambo mingi abando sala ebando sala kaka buzz ebando kende kaka même asali ne likambo normal neti tosala osali fete siatula ye ata siatula zane normal likambo akokoloba yo kokanisa asali komedi mbala moko buka na koseka tosala kaka boye Ansu Luzolo bakendeki na Karine Mokonzi na anniversaire ya Mama Leki mère ya père bapeti kokwa pe ya mwana Karine mwana la Chine Prince mwana ya Ikuli Eka père bapeti botala Ansu Luzolo akendeki kuna soki botuni bato bazalaki kuna na anniversaire wana bakoloba Ansu Luzolo akangi biso bapanzi asekisi biso bokomprane no or que Ansu Luzolo c'est possible asekisaki bango ça c'est vrai na makambo mosusu asalaki yango esprit mais makambo ebele Ansu Luzolo azalaki ne normal ndenge azalaka nature mais lokola aza Ansu Luzolo donc eloko to akokosala ekokosekisa motu voire même soki bapesi ye biere alobi eleki malili obi alobi eza malili te toza sikoyo na ntan moko ya bien fo mpenza ezala bien tape bato bakokoseka mais or ke alingi biere ya malili mpenza sikoyo la baronne na YouTube asala likambo asala ya buzz te ekopesa kaka buzz la baronne akutamu na nzela moto soki amoni ye donc akosentir bon na nzela akomona buzz te mais na nzela akosentir différent kokutana na la baronne même abeti kara ndenge tozalaka na poto mpo na poto okokoleka na nzela okutani na legra mopao oleki na yo mpe okesomba eloko me na motema no oyebi ke nakutani na legra mopao donc ntango okóma kaka na ndako ata na mosala okobeta lisolo mosusu te nakutani na legra mopao nakanisa ke boye nakanisa azongisi boye ndenge la baronne azali sikoyo la baronne aza susu na monde na ye monde mokonzi monde oyo lelo monde oyo soko otali yango mbala moko deux fois okangami okomi kotala yango elobi nalandi mama Kongo alobi la baronne asalaka mpe baview ebele te koleka bamisusu baleki ye aza mpe na babone te bato mosusu baleki ye na bone alobi ya solo mais la baronne aleki parce que la baronne ye moto azali star icône aza na babone moke asala émission asala te la baronne
atikala ya mwana aza icône. Donc nyonso akosala na oyo asali te ekokende automatique. Ebandi nango mpe kaka te ntango aye potwa. Nakanisa Vanessa Kachero, mwana na biso, leki na biso po aza mwana pananga pana bino azali copine ou bien grande sœur ou bien petite sœur. Po Vanessa Kachero ata moke na ye wana me akuba pe mwandambo. Akomi pe na bana mibale azokenda oya misato. Azala déjà na plus de 1 million d'abonnés. Azala déjà na succès en Afrique partout. Alors, tango asoloa na Karine, azwa Karine na niveau mususu. Abenga epe iya Karine na respect na makambo tu po bo comprendre. Parce que Vanessa Kachero ayebi ke na niveau bato balobaka lingala, na niveau ya Congo, Angola partout, Karine Mokonzi aza plafond na ndenge akosakana te. Ezokipe nombre d'abonnés te. Pe tango aye na poto Vanessa Kachero, tango azosoloa na ye azoyeba ke la baronne akokanga pe poto. Ça dépend ya bato bakoyoka ye. Oube bato yo bakoyeba ye. Ata bayoki ye te. Po la baronne na makambo asala, na makambo tosalaka po na ye. Tango nazoloba ke o tosalaka, ba chinois te, bato ka balobelaki bien te. Oyo balobelaki mabe. Bozo comprendre. Donc yango wana muteko beta ekosala la baronne. Yango pe esalaka. Nakanisa bomona chinois moko azako benga chinoise, aza camerounaise. Akende Congo te paite, Cameroun poto. Mais alandaka la baronne, azako loba pona la baronne, apia ba témoignage na Mokonzi ezawana. Siko batu lokola ye baza ebele. Baza ebele. Ezana bantiye. Ezana ba sud-africain. Ezana be kolo ebele si bayeba Karine. Bamona ke ndenge camerounaise wana azako pia témoignage. Balingaka epe bongo. Balandaka epe bongo. Balandaka ba site mususu pe pona Karine Mokonzi la baronne. Bozo comprendre. Oui, nazasi bozo comprendre. Yango wana zemi ya la Karine Mokonzi kobina avec force, avec énergie. Ezo pesa vertige na ba oyoyo zemi ertwa lali munokwe komi pembe na kolia mabele. Tokolia bikedi. Nazolo bati na poto. Siko batali la baronne. Nzoka la baronne pe. Avandaka alalaka pe. Alembaka pe. Azolia pe. Ba chocolat. Donc, mais lokola. Aza en forme. Koleka bango. Bamoni yango na image. Bamoni aspect physique na ye. Na zemi azo mema. Balobi non. Comment zemi komi munene boy? La baronne azako seka. Aspect kitoko. On dirait kutu azana zemi te. Azo bina. Na harmonie. Yangwana nalanda kipe Gofax. Nalanda kipe nani? Xbox je crois. Na miatemo. Balobi zemi ya la baronne ezali sexy, oui. La baronne abimi sexy na zemi ne, na mokumba ne. Kitoko eleki tro. Ay. Na blanc wana ba betaki eke kitoko. Image kitoko. Tangu pa zongi na cuisine na ye, ndenga lataki na ndenga binaki kitoko lisusu.
zemi ya Karine Mokonzi ezo continue kolobisa siko ba oyo bazo pikle pona kosala émission kolobango émission complet batia miniature bazomona matière ngoyo me bazomela pema bakanga mikingo surtout mosusu abetaki tolo awa nabeti 1K nabeti 1K na makambo ya mania nabeti 1K na kala te nakokobeta mpe 1K et demi ozokemba nde na zemi ya la baronne oninga kobeta 1K te 5K oninga kobeta meme 10K ozosouffrir hein? me bokokima wapi mpo batala yo ozobeta lisolo ya mania ozoloba ya la dona bato bazomona yo kaka na image ya Karine bomonaka te ozosala émission oningo sote moke opikle okoka komba la baronne te me bato na yo kaka baye nango na telefone baye kaka na exemple ya la baronne fo ekende la baronne asala eloko te esili kombo evanda te me ekangama bato bakokontinue kolobela yango tokolobela yango na internet tokolobela yango mpe na banzela tokolobela yango mpe en famille ndenge bomona témoignage ya mama na biso oyo ayaki pa ya Majaki Powers ntango bazalaki na matanga alobaki bien banda ne tout Karine Mokonzi donc en famille basololaka yango ya yebeli yango na lisolo c'est ça pourquoi nazoloba boye parce que bamisusu balingaka bakopie la baronne me kosimba te mpo bamisusu soki bayoki la baronne mikolo oyo amonani te ntango abimi mbala moko impact aleyepaki ebombama ngai sosala kukula elombe obombami ozokanisa bazoluka yo moto moko taluki yo era classe eleki bozalaki tour après midi baninga basukoli bake classe yo bombama kaka ntango bima boye era classe eleki na ndako fimbu moto ezozela yo bamarke misusu basalaka botala exemple Grâce Temo abombamaka combien de fois premièrement aza paresseuse akoka mosala te deuxièmement abombamaka okomona lelo akoli lobi lisusu akoli ona koli me ntango akobima impact eza te nayebi bokoloba abeta impact ya kosakana te na histoire na ye na Monsieur Panzo bon banda Grâce Temo abotama tina mokola lelo impact abeta kaka yango wana mabetaki yango pourquoi pona la baronne donc pona la baronne tango kaka la baronne alakisa Didas alobi pona Monsieur Panzo po avertir de leki na ye mwana aza leki na bamvula bakokani na bongaka po azaka mpe leki ya mosika te leki moko kaka ya ba age moko moke alors à partir ya wana bato tu balandi yango wana masolo tu banda Monsieur Panzo abima tia kenda Karine Mokonzi azala na kati bongo te parti munene kolobela kaka la baronne yango wana Grâce Temo
alobamaki ya trop. Mais soka sali modèle à la baronne, à monanité, abimi, rien du tout. Bogolobele kaka ndenge bozoloba sikoyo, na makambo ekirindika. Azwi zemi, bogolobele kaka bon. Aboti, bogolobele kaka ndenge bozolobela ekirindika. Mais soki kaka, esangani na la baronne, to la baronne akosoli, alobi félicitations grâce temo. Ou bien la baronne alobi le côté. Biso kaka tosangisi grâce temo. Na kombo la baronne. Kuna bo démarrer. Batu ba démarrer. Zemi ya la baronne Karine Mokonzi. Kobina abini kaka. Cynthia Wadol abimisi bébé. Batu ebele bazako ndimate Cynthia Wadol abotaki. Batu ebele bandima kutute azalaki na zemi. Pe Cynthia Wadol yalingaki abomba zemi na ye. Cynthia Wadol alingaki te toyeba aza na zemi. Tango si toyebi abokaka kolakisa ti tango aboti. Tango pe aboti alingi pe koloba te kolakisa te. Me banda zemi ya la baronne ebimi. La baronne abini. Lekechu mwana alakisi ke non. Na zongi na makolo ya mama nanga la baronne. Lekechu abini. Ah! Cynthia Wadol abimisa poussette akanga photo. Tsa! Abwaka. Zemi ya Karine Mokonzi la baronne. Na minute yo ba misusu. Basi bakomi déjà na retard. Il y a 2 jours. Oui, retard à 2 jours. Akoyeba. Ako sentir déjà que oh, nous autres moi bien te. Bakomi nango déjà. Misusu bazo luka zemi. Azolo bana mobali na ito kopene. Changa ta zemi. Na bula Karine. Mona nga neti Karine. Bon, bandeko. La baronne. Lisola zemi na ezo continue. Peko continue. Siko eko zala ndenge zala ki liboso te. Siko eko zala show. Moto makasi. Bandeko. Na moni na kota na bino soso. Na parti musoso toujours. Na likambo etali mokumba ya la baronne. Bon. Sikoyo pona la baronne. Likambo ya mokumba. Na tiena nu entre parenthèses. Na kende na likambo musoso. Oyo. Esengeli to solola toujours. Parce que ezali news akitoko. Tozo basé na ba news ya la baronne. Parce que news na kati internet. Oyo eza très important. Ezali ya la baronne. Matière ezali ya bato mosusu. Yango nga na pratikaka mingi kombo matière te. Meto lobela news ya la baronne. Likambo ezolanda nde yangoyo. Eza toujours na zemi ya la baronne. Ezo chanze te. La baronne ye moko tout le temps alobela biso babota mibali ndenge ezalaka. Me boyebaka ke la baronne babota mibali aloba ndenge mobali azalaka, mobali oyo yoya monaka boye bobanga te. Mobali ezali papa eka père bapeti ye wana fin. Me nazozonga muke na archive. Soki nazozonga eza teke na luka problème. Non. Eza kaka makambo etali zemi e la baronne. Nalobi pe teke ozema la baronne ezali soki ya nani? Non. La baronne zemine ya eka père bapeti. Eloko nga na loba eza toujours na zemi. La baronne
gynécologue Gounaye. Basuki bouclé, gêne. Bon, alobi mingite. Alinga koloba na biso ngo mingite. Parce que ekafazala calme. Po gynécologue amonango. Ndenga lingi. En plus, gynécologue azalaka neti moi dictateur. Même la baronne alingo kitisa te. Gynécologue alobi kaka kitisa. Alobaka mbala moko atali ne kote mususu. Wane zakaka ba parti na makambo ya zemi. Na makambo zemi ya la baronne. Mais ça dit bonne nouvelle. La baronne azana gynécologue ya Gounaye. Gounaye comme gynécologue. Makambo mususu eza nécessaire pour expliquer ngo. Mais ce qu'on nous explique ngo côté mususu neti ozome mangambu côté mususu neti ozoloba bien ozolekisa côté mususu openza makambo koloba bien sûr eza makambo koloba soki ezalaki makambo koloba te mbele la baronne alobela biso te arepetela biso pe te ke gynécologue abetaka lisolo na ye abeti yango mbala moko te abeti yango 2 fois te. Alors soki la baronne azobeta lisolo azolobela hôpital azolobela gynécologue azorepeta yango seke gynécologue ya Gounaye. Bandeko bosilika te. La baronne azwaka taxi. Combien de fois abetelaka bino masolo ya bato taxi? À part Neo Tambutam. Wana aza lokola papa na ye. Me ba oya batikali. Ezala ya bato mwindu. Ezala ya mindele. Ezala ya bandibu. Ezala ya bamvunzi. Te. Ya bamvunzi. Karina matarango te. Potang mosusu. Akoza famille. Ya bilokos. Karine asolaka na famille ya bilokos. Oeza na Congo. Me oya bamvunzi abangaka. Ako mata na taxi na bango te. Bon. To continue. Bandeko. Eza parti. Eza parti. Bolo bateke. Loba likambo soki likambo ya te tika. Non. Eza makambo. Nga soki nazo lobango parce que la baronne alobango. Tango ko lobango. Nga fona calculer. Fona sala calcul. Fona tala. Pourquoi la baronne a betaga lisolo ya conciergeté? Pourquoi l'hôpital a betaga lisolo moto a pesana ba félicité? Même pas un gynécologue a betaga te lisolo ya moto ya mbaka liboso. Po bato bana Congo bazo ebate. Bazo kanisa la baronne tango akende pas gynécologue. A kotika mbala moko amoni gynécologue. Abi ndenge nini? Ah, bien. Ah, oye moi retard. Bongo te. La baronne a kokota. Salle d'attente ezali. Bako yambaye. Makambo kolobama. Simamoni gynécologue. Soki eza urgent ya makasi. Wana bakendege. Na salle d'urgence. Mais toujours. Yoza kuna moko azo rempli. To yo moko zo rempli. Ezalaka bongo. Ici c'est Mikili. Na lobi na ba oyo baza en Afrique. Ata bakendeki Dubai. Neti batimbi logos. Awa pe bolingi kolobela zemi. Biso pe tokolobela binango. Na ndenga bien. Surtout lokola la baronne. Ye moko azo lobelango sikoyo. Bandeko. Nana koko lobelango bien. Bien. Bien.
koleka ye mo la baron. Même ata iloko nga na lobby, makambo na lobby. Na oto zongwa pa la baron. Po ye mta lobango. Donc ye kaka mutako lobango bien. Pas au lobelango bien. Bien moko yandenga osagana te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.